Solo. Papa na poto alia ka dezera o pasukani kaka. Ye lia ka te batinga ke badaba. Wapi shawal. Bela bo babona badaba zibale ate. Ba bo tira badaba. Funda funda kana la alors batteur tigele ye mo. Soko yo zalaka na Belgique, oza na Belgique na minute oyo. Promotion ni nyango donc idée ni nyango ko zala nango pona osa promotion. Et un, borobandana nous ba soirée ING. Faut bosala na ba soirée ING ba rencontre de deux, bokosala ba carnaval. Bokosala pe carnaval. Zola tu entends hein, on avait parlé de ça. Boye ata na statut à Belgique boye. De trois marketing faut ça toujours. Faut bosala na groupe à WhatsApp. Ya Belgique. Pour la motiver ba jeune. Toza na marche, toza na carnaval, toza na visite ya salle. Arrivé à Papa Hervé. Ba hôtel nini oh ba fan ba ko tala ba réserver parce oui, parce que partout dans le monde entier, Canada ba ko tala, il y a États-Unis, il y a Londres, il y a Allemagne, il y a Paris, Italie partout. To ko tala na Belgique. Belgique et ko tala Indonésie. Donc il faut tout ça là protéger. Donc si je comprends bien Mouzé, il faut d'abord faire une avant-after. Donc tout ça là nous to bandana soirée avant concert pour mobiliser les gens. C'est ça. En plus il peut à partir after wana ba Camerounais ba Gotangate ba Sénégalais ba Ivoirien ba Africain belé na ba mindelo ba la pour la Belgique vraiment ba linga faire ba mindele. To tali na couleur café. Couleur café. Ya café. Couleur café. Couleur ba mindele nde ba yaki. Pour Mundela yebi que juin mobimba la mois de l'indépendance. Faut qu'on prépare, faut qu'on benga une soirée indépendance et ça la peut bien ba mindele ba linga mo wana. Pour revendre culture na biso, faire rigolo la oyana ba tu ba outa par-ci par-là à obeta musique ya acoustique classique, à obeta babiloko à obeta qui ten Adidas. Invité à surprise peut batali. Robino ndebo accueillir batuka kitoko. Promotion partir à Kuna et kota pe ba mindele. Voilà président. Merci à partir que moi soirée mobe ya kafu ba moni veke bakbaliaki moi na parc mo boye ba golo ba yake belé na parc na plus de 300 ou 400 golois. Ba ki réunion bolobi na ba micro message commis pour toujours Mbappé Bapaya. En tout cas, très bonne idée. En tout cas, je retiens une chose que tu as dit tout à l'heure, Mouzé. Lobby va préparer. Les filles à soldats, bazo somba ba billet ba kobeta double arena ING. Bino pe bobeta Stade de France. Oyo bolaka ki na ba Warrior, botika makiona, botika lokuta, bobeta musique na bosolo. Ezaki bongo noela la gauloise. To mona ni bongo mbala sima. Soki kolo yesa zongi no kite na bomo ina biso. Bye bye. Bagolwa, bino mo moni stratégie musique ndingo apesi. Et singa biso soko ba vrai golo ba gladiator. Ba mélomane ya rumba congolaise. To mettre en pratique pour qu'on vendre culture na biso. En tout cas, félicitations à musique ndingo. Na ba pla ba stratégie ba mona walo tangité ozano maelité be lokote. Oh, kotanga de l'accès numéro za maelité.
oti ko etale ba biloko o bato bibele batangi ba ko sala ngote eza ko ba manix yenda ba uganga nga na za soki politologue suni me ay bi ko sala ngote mais yo moto tangi te allez y voir ndenge o tracer chemin pour un artiste Ferregola ndenge ba fanatique ya Ferregola ba ko sala plan na bango stratégie na bango ba gagner ba concert ba sala mbele mais otala bato ba tangi lo ba manix yenda bazoya na TV bazoya kande ko finga ba artiste ou les proposer ba élément ndenge musique ndenge moto tangi tazo proposer bo c'est comme ça que ndenge moto azalaka nous mona bango bazoya ko ganga mais eloko malunga ezate mais ce ko tala côté Ferregola biso to bokala minga biso ki to tangate to za bazoba to ibi le côté mais tala siku ba ndenge to za na stratégie pour to texte artiste pour to valoriser culture congolaise basi kaka biso oh non biso to yebelo côté to tangi te to za ba yuma to bazoba mais c'est ko tala stratégie biso to za rango biso ba fanatique ya feri to tanga te to bazoba mais tala stratégie to za rango to zo vendre artiste na biso na scène internationale na nga bien to ki na nga lokuta te na nga ko defa te na nga nyongo te mais to ki na artiste na biso molo malembe to zo faire poser culture na biso à travers Ferregola à l'extérieur. Mais comme on a bato oyo batangi bili bazana makambo nyonso bangonde so banani yango bazo kokuka ko vendre artiste na bango te baza ba international mais ba ko se vendre sur le plan international te lokuta ba récompense bazo ka en Afrique jamais bazo ba récompense en Europe jamais bazo ba récompense na nani les États-Unis so bobi bozo ba international Boula qui se récompense en Europe en 2025, exact 2024, exact ou qui non, le cas vous avez multi international, bah possible nous la récompense dans les États-Unis, dans la France, dans la Belgique, dans le Canada, vous avez la récompense qu'on a été, mais vous avez bien international. Or vous avez bien inter-Afrique, vous avez en Afrique à part Afrique, man de besoin tout le temps, à part Afrique, man de besoin tout le temps, mais biso siko tant que tu n'es pas mboka wana. Zotika ba empreinte Ferregola tika ka empreinte ya culture congolaise mais total ke bato o ba ko même côté empreinte na bango na ndula ya Congo te bango se côté ba ko la mona tongo ba za ba donner des leçons botanga trop boza ko finga bato non na musique ya lelo format yebika fali faire na bato mususu baza bato te fali kaka mais siko où c'est fali là monta beta concert en 2023 il y a 40 000 places. Mais le lazo beta na basala ba 7 000 places, ba 5 000 places. O ezaki ndokite. To moto suka monter comme likolo, a ko kita na CT, a continuer toujours beta ka likolo. Bolaki ba to Stade de France. Et ko beta en juin 2025. Il y a déjà mars aussi là-haut. To moni date te, to moni affiche te. Oh non, on a 3 producteurs. Bazo wele langa ba produire au Stade de France. Où sont ces 3 producteurs? Bazati. Alors, vous allez presser la vie, ça bien. Et ça va bien parce que ça va être tension aux arango. Mais tension aux arango, ils ont des fausses tensions. Pour qu'on mouille bateau. Au salon, pour qu'on rabaisser baninga. Non. C'est pas ça. Moi, j'aime beaucoup Ferregola. Je le soutiens chaque jour parce que il a de la maturité. Il a de la matière. À projecter, on est en avance. Na ko sala ka magamboy. Apesa ka date te na ko sala ka boy tozo meka boy c'est comme ça qu'indi moto za mayele aza bien entouré aza ba projection na bo na moni ninge za bo to kende na ba période to za bo to ko sala bo to ko meka bo mais binoté bo c'est ka Ferregola que za ba sponsor te mais maintenant la za na Illico ba est ko renouveler contrat na Illico. C'est pour voir que Illico il a bénéficié avec l'artiste Ferregola pas bénéficier na Illico. Allez voir le concert à Ferregola à Adidas Arena. Illico m'a accompagné à Ferre. Illico m'a accompagné ba t-shirt, ba marabano soko somba, ba bloc bilibili ya boutique store à Ferregola. Il vient encore de renouveler parce que Ferregola c'est la marque ya sika la gauloise. Ba renouveler contrat parce que au concert ba commande, ba on dit ba kuzo ba pourcentage na bango. Ozomona ne Ferregola zo kende. C'est un vrai businessman. Il est un musicien businessman. Il a bino bato matalana te ko gange bile me eloko malonga buzanango ezate. Félicitations à Ferregola na ngazo mema ndule. Tia mutu ezaba biesila.
c'est-à-dire tu peux ça semaine za seconde chance ya semaine pour la billetterie tu peux si billetterie chance ya suka kino to aussi sango semaine oyo to boy makele to boy wela bato ba wela ba beta ba 15 000 ba beta ba 100 000 places ba beta ba stade de France ba stade de Martyrs ba stade de nini to za kunate biso to za focaliser ING Arena. On a toujours configuration de 1000 places, problème exact. On a basé 7000 problème exact. Mais comme on a tout bêta, comme on a tout ça soldat dans la configuration tout de suite, tout bêta en ici de wana. Pour baser ça l'agiter parce que baser la matière té, baser la gaz té, va opérer ça. Biso zana gaz, tout zana pétrole, tout zana ba coltan, tout zana ba cobalt. Des abanzements leur ba vita imana. Ba jugement, ba seconde chance, ba martyrisé, ba écologie. Et ça le banzembo wana ba gaz na biso, ba pétrole na biso, ba matière première na biso ngona. O pesa ba ngukanda tant ba biso tozoyemba, tozobina, ba zo jalouser biso. Biso déjà to koma musika. Toma musika. Ba ngo so ba koma otepa tepa. Po ba zo place na biso. Non, to bangelo kote. To bangelo kote boya to kende to s'affronter. Tous affronter, biso to bangela roté, to kende ka bo, biso opération za sold out, to finga mututé to lobelo roté, tant bobeta ki ya bino to sala ki analyse te, tourne biso ya ngoyo, bo mata bo kita to beta ngo to tondi sango to za la plainte to ya mobondo. Biso bagolwa na ING Arena doko ya mobondo, pe to beta ngo double. Biso na fere gola my baby tiko silika kukangela ngakandate ko tobina ko imbiko ko bara mikela mindele mikolo oyebisanga soki bolingo esilie nazonga nanga mboka baboti bangayo mwana moto asali eloko te o taliata si matin bana Bruxelles, bana Belgique, tokutana le 22 mars pour nous planifier stratégie na biso na Bruxelles. Adresse ça chez Maman Malou, chez Malou, chaussée de Wavre, Bruxelles, numéro 114. Tokutana wana numéro infoline, numéro de téléphone zaliwana. Tokinde tokutana wana. Le 22 oyo to planifier ba stratégie musique ndengwa pesi biso ndenge to kumbela cop to kumbela masolo ya Adidas Arena na biso koto to zaka max kablo promo na promo biso zana bilengi oyebisanga soki bolingi esilie nazonga na nganda kwa baboti bangayo mwana moto asali eloko te oh, taliata si matin. Elela mwana. Tala si mazonga moto. Vivi mwana. Rika Gol kananga. Rendez-vous à moko. Sold out. ING Arena. Torbetango double. Deuxième date, Torbetango double. Donc, opération à double date. ING Arena avec les padres.